tant to voyage kanya le bim nga na mesana kolia na bato banda bo mwana na nga na ebaki déjà koluka na banda iko sala ba commerce na nga na banda iko pesa pe bato bongo lelo soki na bakisi moi pourquoi pas na lia na bato parce que mesana kolia na bato ezate ke tozo kumisa dans le sens que soki ndeni te ezaka kotala ke mama wana akana bolingo na ye. OK. Le beau quoi, aussi si. C'est là, ça qui t'a. Il faut faire les règles. Faut le monde. Soit disant ce qui n'était maman na mokili ya lelo mutu mobo oza famille na été elle n'est pas dans l'obligation hein. Elle n'est pas dans l'obligation, elle le fait parce que hier moi j'ai fait un témoignage na iba ke après ça témoignage moi na Dubaï tant to voyage kanya le bim nga na mesana kolia na bato banda bo mwana na nga na iba ki déjà koluka na banda iko sala ba commerce na nga na banda iko pesa pe bato bongo lelo soki na bakisi moi pourquoi pas na lia na bato parce que mesana kolia na bato ezate ke tozo kumisa dans le sens que soki ndeni te ezaka kotala ke mama wana akana bolingo na ye. OK. OK. Merci beaucoup à bato vraiment boto biso partout bachon eza ebele ba confrères ba consoeurs baza awa biso kama ndapa na biso biso ina biso kama ndapa za na biso to pesi vida ledu mekini mbote na musiki
Dadi, Damien Dimonekele. Donc, fiston Kamanda. Oui, fin esika azalaki kofanda bozomona espace eza mwa moke tozobare kutu nzela toza awa tozwaki tokuti mpe keno toye matanga surprise arrivé ya maman na aide na ye balobi loboko mwasi soki epesi ya mobali yeba te me tema biso bapandisa yango basongisongi toyebaki nde toye tomoni yango yango wana omoni ah oui, Torozela et si là parce que on est là vraiment Tozala déjà presque chaque jour donc tu éviter Tozoli la dadi Tolinde to la dadi na kimia to la dadi na kimia to la dadi na ndenge azalela ki tala kaka susikutomi na ye moka bande komi lo belango aza mutu moko azai mutu ya kopesa sengo na ebite so na sina mona place ya dadi afandi azo silika na mona te donc à chaque fois na ndoko mona ye kaka na tournage ko se kapo ya benga bato mingi semeki mon amour donc soka monyo na ba tournage asuka to tournaki na ezaki tournage ya mwana de la paix Kevin wana uti na maladie azaki na convalescent kuna siliki lenga pour nini yo ko tourner yo mtu santé za bien t'habiter mon amour ça va na zo nanga bakisi ezalika ebete kinganga bite nando siliki aku Kevin ezanga bi botika dadi apema auti na maladie botika apema boni ko pesa ba rôle boni boko tika apema te yo tabia mon amour cha na se donc azaki mutu moko mutazanga ba défaut parce que ba baso mutakufi akomi na ba mutu malamu mais na ebite pona tikala ko bebana na yete bandanga na banda musala na yebaye nanu teke na vanda keno ba keno ya de sala ngali kamo bebe te ngali baku te et comme ça arrive na monza ngai mo po mutu ma beti so libaku mais banda na yebaye na ndenga mabete non mipenda te. OK, merci beaucoup hein to stopper alors to sabilo que to makasi kuta na kati pia poto kuya bomona vraiment ni musala mama bane belé azo toza wana to accompagner na ba projet na parce que za mama o aza motema oyo akola nango abotama nango. En tout cas merci beaucoup hein kana na full balé la raté faut kota ou pour pénétrer kaka obé ça va full balé la raté papa Never so zulu but you want to take it. That's in a catch.
Chef, tout le monde est bien. C'est bon. Mais Ranyongo est là. Alors, on a joué dans une belle. Alors.